Vous comprenez? Même si Diego Ka bayaka déjà dans le 14e siècle, vous comprendre. Vous comprenez? Diego Ka autant wayaka na mboka oyo autant akutana bakoko na biso akutana zingankuvu. Akuti royaume moko organisé. Lelo soke na Rome. Tuna basilique oyo consacré na Sainte Vierge Marie. Bako lakso place bakunda mwana zingankuvu. Zingankuvu do ba Congo. Basa batosaka na bango te. Sur le plan spirituel, spiritualité ya ba Congo, kindoki ya ba Congo. Eza makasi ya kosakana te. Ba pratique ebele to mona na église catholique lelo. Bazongo pa ba Congo. Bazongo pa ba Congo. Alors yango wana monaka tangu roi prince moko akufaka na ba Congo. Bake bakunda ya zaki na épée. Épée wana mata likolo ekenda. Et mon anaté. Et qui n'a l'école de nos mamans ma sola Bible, les rois de quoi va pas commenter sur n'habite sur sarandé et qui n'a l'école. Yango mukolo roi Baudouin, ayaka na Congo mbala liboso. Babotola épée. Babotola épée. Épée on a pas ce kenda et banarate ti lelo mutabotola Ambroise Boimbo bakunde na cimetière à Kitambo mute Équateur. Donc mboko za na ba mystère ebele ba bombela biso. Oh il faut que ne joue na Rome na mon place bakunda. Place bakuna ye mwana wana zingankuvu oyo akenda ko lakisa ba technique de mundele azaka mutentéré akenda ko lakisa ba technique ya spiritualité ya kozala contact na nzambe na ba milimo akenda ko lakisa ngokuna alors place bakunda ye bacha symbole moko nde na sepela na symbole wana te bache mutu bache lokola mutu moya mwindu amemi kombo na mukongo ndenge bazali ko tia esclave kala na Rome pe bache yango za bungu na protestant muke mais eza makambo mboka batu eza loi ya batu mboka nde plus tard ko senga ke place bakunda makila na biso wana ba Congo faut batelema mané Congo nyoso tout ba de onkusu baso yoka ngai batelema pona ko réclamer corps ya mwana bango oyo akene ko teka spiritualité na bango na niveau ya mindele tikele mundele ba pesi isko ba minduki ba bloke belebele ba kom ko bomana do ba kuta pena civilisation ko sakana te yango wana so ko taleza rare na bataba Congo bakota Congo central bali aka na lutu. Alors plus aux kota plus au kota siko biso batolia na maboko. Vous comprenez? Et ça très difficile au monde surtout ba père ba Congo ali na sans lutu. Parce que ba kota qui en contact na ba marin, ba kota qui en contact na monde depuis 15e siècle, ba yekola ki lutu yani ni kanyeza nini. Mbeli ba longola ki yango po baza ko boma. Tala minso ki pa ba Congo ba opesa ka kanya na lutu. Ba opio mbelité. Pour mbeli zaki réservé ya robimisa makila. Nasi boyoki histoire wana nengezo kende chumsu dans to fanda ka to betaka ba polémique to ko betaka masola botote ya batu baye ba valer mboka na bango bi baye ba pona ni to zalaka na kimia te.